Bandeko na nga mbote na bino ndeko mwasi apesi nga petite histoire alobi naza na nga témoignage ya ebele to olekisa na chaîne na yo mais ça peut-être conseil ye en tant que maman aza na 30 ans d'expérience na libala na ye amona mpe makambo ebele matikala ferme loyale fidèle envers mobali na ye abi me bao mpe namona tout autour de nga baexemple naza nango nazwaka namonaka basi ya mabali ebele basalaki mobulu ezala mpe bafille oyo mpe babali te defa kaka mpona biloka mokili mpona ntan mosusu mpona iphone ntan mosusu mpona kabelo ntan mosusu mpona bijou ya or ebimi ntan mosusu mpona vraiment bafutilité quoi eza nango na solution te. Il vaut mieux de comme moi si sala musala non même à tous os le minimum avec le minimum au de côté pour enfin que os oyo lingi kaka na mbongo yo kosala mutuki nao okokoma pe mutu munene kosomba pe ndako kosomba pe voiture kosomba pe bakabelo no mena ki mbongo po mobala peso 50 100 euros 200 euros voire 1000 euros donc ki kosala ki mobulu pona mobala pesa yo kaka eza na ona tina te alobi nga cousine na ye à l'époque iPhone 4 5 ebimaki cousine azaki mwasi kitoko azaki na mibali ebele mosusu apesa ye mbongo mpona iPhone mosusu apesa mbongo mpona kabelo mosusu apesa mbongo mpona babijou azoyebisa ndeko netikaki mobulu wana oyo eza nongo commerce on vit dans un monde où société ezopesa biso toujours envie ya consommer toza na monde ya consommation soki iPhone 7 ebimi 8 mpe kobima mosusu mpe osala concurrence donc toza na société ya consommation ça ne veut pas dire que to consommer kaka c'est pas parce que muta mibwakami na mabele pour mibwakama na bele c'est pas parce que iPhone 5 ou 4 ou 6 ebimi yo pe forcément faut somba osomba eloko ekoki na mesure na yo donc ayebi naza opesa ndeko na nga cousine na nga conseil lelo abota ata bana 6 nga nayebisaka ye ozwaki kosala mobulu mpona iPhone 4 iPhone 5 lelo tokomi sikoyo na iPhone 17 18 mpe kobima 19 mpe kobima sikoyo ndosala kaki mobulu donc conseil alobi avi ya bajeune fille tosala toluka mbongo na biso na droiture toluka mbongo na biso na vie ya propre et nzambe obénir biso bandeko na nga boyebisa nga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez na lisolo ya maman apesi conseil hein? Alingi vraiment eleka na chaîne je pense que maman ndeko maman ozoyoka nga ozotala ngai mpe ozotala mpe biso merci na conseil na yo je vous dis à bientôt merci.